Nzambe bakoko na biso, Nzambe batata na biso, Nzambe na biso pe abana na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Oye na mboka Kisasa totelekete oyeli biso kimia pe mapamboli. Ces jours na mboka Kinshasa kimia pe mapamboli tata mwana pe molimo mosanto. Amen. Na kombo ya tata mwana peli mosantu papa journaliste totoni nesengo pamba te nangonga oyo tata mokonza bule papa Simon Kimbangu Kiangani akomi awa na Kinshasa précisément awa na centre d'accueil lilobani na kamba yaki ete azoya na Kinshasa pona koya kozwa biloko ya mosala pona kotonga nzela ya pasa papa Simon Kimbangu pe ndako ya bana nkole yana bino biso bana Kinshasa nyonso totondi nesengo Kinshasa mobimeza ana centre d'accueil pona kosepela na boyeyi ya tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani. Je crois que mon simana ngai pamba te boyeyi na ye ayelaka biso kimia pe mapamboli yongana papa tone sengo mingi pamba te na ye boye totelika ete kimia pe mapamboli eyeli biso bana Kinshasa. Merci papa journaliste. Merci papa esengo ezali makasi
Et Sengwezali Makasi Mingi, nous sommes dans la joie de recevoir aujourd'hui, samedi 2 septembre 2023, l'arrivée du chef spirituel de l'église Kimbangiste, le représentant légal, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, est dans la joie. Kinshasa, c'est le miroir de l'église Kimbangisme. Merci, merci, merci. Nous sommes dans la joie et nous sommes sûrs et certains que Papa nous a ramené encore la paix, Papa nous a ramené la tranquillité, Papa nous a ramené encore l'espoir et l'assurance d'être une nation forte. Merci Papa Simon Kimbangu Kiangani et bienvenue sur la terre, sur votre capitale. Merci beaucoup.
pe molimo santo papa alobi nayebisa bino asepeli na bino mingi na patience na bino mbela komaki kala na mbuteyage ya miteni nde yango ewumisi bango ndenga ye kokuta bino boyambie na esengo asepeli nzambe soki asepeli biso tozwi nini yango alobi boye kende koyebisa bana na ngai bawumeli mingi na kowumisa bango te pesa bango liloba oyo po bazonga na bandako bakende komibongisa po lobi nde koyinda mabe kaka ndenga akomaki atuni ngai message natindaki oyebisi bana na ngai nalobi yawe nakomisaki yango bana papa oye fokoyeba verite po ete toyeba kobongisa programme po esengeli le 12 septembre azala deja na nkamba mpona kotya libanga ya yamba botongi ndako ya bankole oyo babengi na français mémorial po alobi fa kende mo avant akoyamba nde bakonza minene bakokota na nkamba na fete wana yango alobi nayebisa bino lobi biloko asengaki po aye mpona mission évangélique c'est-à-dire akoteya biso sango malamu aza na posa ya basima ebele aza na posa ya babande efere ebele yango répartition tosalaki tolobaki yango jeudi na réunion wa mpe na bareseau sociaux na ratelki kutu ezoleka ntango nyonso mutu na mouvement social service eloko basengaki yo sala to ekoka lobi papa sepela baparoise bacommune basima basengaki bino bamosusu mpe basengi bango babarre de fer nyonso wana ezali na ntina yango papa alobi manso akosopa nde lobi alobi aye makambo ebandi misala mpe ebandi a partir ya lobi toya ya kobongama tsintsani ya makasi makambo kobosana te 3000 ya misala mpe ntsintsani biloko akolia mpe tobosana te nde a partir ya lendi lobi deja tokotanga calendrier apesi biso mpona semaine me mpona lobi transco alobi boye koya boya na bino me na retour transco akosopa 40 bis babili eza kuna alobi bobongisaka 1000 francs ata matadima yo ata kinkole yo fele te eza ya leta ya lingomba te commerce wana eza bafere yaka na telefone natangela bango deja baligne po boyeba komibongisa kino mokolo balobi boye centre d'accueil mbudi via bandal 1000 francs seulement centre d'accueil matadi kibala via rond-point-ngaba 1000 francs seulement centre d'accueil njili sainte thérèse 1000 francs. Centre d'accueil Ipen via Victoire, 1000 francs seulement. Centre d'accueil Lemba Matete Intendance, 1000 francs. Centre d'accueil Willery Bon Marché, Ista, 1000 francs seulement. Centre d'accueil Baramoto Poids Lourd, Pont Matete, 1000 francs seulement. Et centre d'accueil Kinkole via Boulevard Lumumba, 1000 francs seulement. Balobi ba dimanche nyonso papa kozalawa bako sunga bongo. Olio telengana kokulukaga transport ba ye kotika 40 bis et kozalawa na pokwa à partir ya ba 18h. Donc lobi tozala les papa zo fongola banzela. Na bongo tu fokole mon combat sa ya mwana velela amen. Mesiko yo biso nyonso total sabolingo na biso moto de la papa. Aussi le papa ko na ya ni. Kiki sabani mo ya ko bana teza bini. Okiti. Kiki sabi so nyonso totelema. Bana papa. Ah
Simoki Mbangu Kiangani. Botosi pe bolingo na bino epai ya papa Nzambe na biso moko kisabilaka nde tozela libondeli ya suka epai ya papa président du collège na nsima nde tozongi na bandako lobi kaka ekoyinda wana centre d'accueil tobondela na kombo ya tata ya mwana mpe ya tata Molimo Santu. Nzambe ya bolingo, Nzambe ya kimia, Nzambe ya nguya, Nzambe ya kubika na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani, Nzambe Molimo Santu. Papa limsa masumu na biso totondi ominga ningo petili so banda tongo tina ngongo tokomi ya pokwa sepse to kabana na mutute zongisa moko na kimia nisikani azalaka makama na nzela papa longola na kombo tata mwana tata Molimo Santu. Amen. Tokeni malamu.